Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ilo image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi Edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bande konaza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba. Mimi Love. Kumama, kumama, kumame. Kumama yawe, kuoleswa kumama. Chloé, Aigle. Sono Alain Milandou. Ilumbe. Mimi Love. Toto Kibo. Kuoleswa kumama. Kumama, ibanga tena kumama. Oh. Élysée Mpaka. Champs-Élysées. Amen. Mabenga kaye. Azako salé. Azanakim. Ambara Kuziama. Zioto Kozio. Joyeux anniversaire, photo fils Ngoyi. Joyeux anniversaire. Babi, actualité photo. Photo fils Ngoyi. Nzamba bakisela yo. Vraiment. Apesa yo. Bozui. Ebele. Où ça l'agence? Tu as pour ça la moi boulé ça la moi bien photo fils Ngoyi. Azaye moko te lelo bataba anniversaire bazé belé. Il faut quoi ça l'anniversaire lelo fa komelanga. To solo la paye ça la bien. Hein? Photo fils Ngoyi. Photo fils Ngoyi. Ambara Kuziama zioto kozio Thierry Tengadi. Nyaka. Photo fils Ordo Kangai. Nalingi na yokayo. Moi ba bravo. Moi mitema et ça la bien. Valentin Matondo merci. Étoile de Love top modèle des médias. Les Lopez Alimbo Tamanaye. Voilà moi la panda sangwa Congo. Magamango bandit. Elvis c'est Mantosi. Moi la Luanda solo. Elvis futelanga biela kende Angola. Nengo ebisenga Angola bala posa nanga. Futelanga zwanga en charge. Na kende Angola ça bien. Maître JP Mandiango. Champion Mabouche. Champion Mabouche na ozela yo to beta mo émission. To solo la mom ke judo discipline. Ya judo vraiment bozaba icône oyo bosala makambo na mboka emonana yango bema bino bapoto champion Mabouche vraiment naza na posa na le canaux émission même après live oyo komelanga hit et osala bien to programmer na yo otindelinga photo na sali sport ne da mesana ka osala sport po mokili fo elandati champion Mabouche Teddy Mola à quoi ça sert? Joyeux anniversaire! Étoile de Love, top modèle des médias. On a appelé ça qui est 5 étoiles. Batumsu, comment ça va 6 étoiles, 7 étoiles, 10 étoiles. Ah, tout ça, Annie. Tout le banin. Les lots, mon colonaye.
Francis Kabange, merci. Champion Magouche. Bon, partagez la vidéo. Les deux et Sengo, Mokole Sengo. Et puis, il y a aussi, nazo souhaité, nazo pesa penza ba. Nazo pesa ba merci et belé, na ba ina so ba souhaité kingai pour l'anniversaire nanga. Vraiment, koza malamu na mokili. Eza elengi mingi. Eza penza elengi kozala malamu na batu. Eza elengi. Tango zomona mokolo anniversaire na yo mbotama na yo bazo bwa kelo ba fleur bazo kumisa yo baza ko komelo ba maloba moko esengo. Vraiment yango bandeko onyoso bozaka mitema mabe boko mamutema malamu parce que Nzambe asala biloko mibale mabe na malamu mais ndeko na ngai toponaka mingi nzela malamu eze sengo mingi yango nde mutu salinga kozala yango edi no imaza pona ne nzela malamu vraiment soki yo opona nzela na yo ya mabe etali yo mami Eugénie mami ya bana mami Eugénie motema ya papa na biso Délice merci mami vraiment otika ka edi no image te olanda ka edi no image partout asala musala na ye félicitations ba maman na kwa ba mami Eugénie Ika merci Francis merci Mireille monstre d'amour vraiment botika ka edi noté nayaka tepo nalo baba n'importe quoi nayaka poto solo na bino eza sengote soki eza sengo bo kelanga ta milolo ça moi bien soki nayaka pa la bino poto solo na bino na transmettre bino ba parole esengo poupée ba anniversaire le c'est belé toujours aussi oh nani anniversaire ba anniversaire le c'est belé poupée blonde azape anniversaire na ye et toujours aussi une étoile de love top modèle des médias azan anniversaire na ye photo fils ngoy anniversaire ça ambara kuziya ma yo pas anniversaire na ebité kayaman bo partager de kayaman soko ningo koto kotipe kayaman lelo César Loboko meilleur artiste Mosenge toujours Nathan vraiment lelo ezaka ko souhaiter anniversaire lelo ici poupée blonde joyeux anniversaire Oumela Zamba bagisa oye zangi oye zangaki na oye zanga akokisa yango toyembela nkolo ya bongi na lokumwa Marera Mbokolo suyonde mokikisi alona bomoi nanga suyonde mokikisi alona bomoi nanga Balion de la presse Bangonde Makambo. Passi et Bondo. Sans oublier aussi, joyeux anniversaire, champion Passi de Savini. Champion Passi de Savini, vraiment, Nzambe, Abakiselayo Lisusu. Abakiselayo Lisusu Penza Mikolo. Oumela, toujours Oumela, champion Passi de Savini. Bana Bengazi Oye, vraiment lelo eza lelo anniversaire eza belé yango to yebisa rabino eza la ba moment faut komela rabiso et ça la bien sur anniversaire ezali komela biso to souhaiter bino ta ba joyeux anniversaire ça la bien vraiment Odette Kia Kwanda merci penza tout ça moi loyemba encore pour ça la moi bien yesu yonde toyoka moi loyembo encore après tobetana noyo oyo pesa la moi ezalaka bien nzembo yo ela musaka moi milimo
Et la Moussaka moi Mili Monso Tozo Kango, étoile de l'off top modèle des médias. Joyeux anniversaire. Vraiment, les lozaki mon colonayo, na moni record au battre. Na ebito soko le kinga na record wana mais yango nazo bisa bande ko na ngai to sala motema malamu to mikidi sa. Baba so mikidi nzamba otombola yo. Vraiment record au battre étoile de l'off top modèle. Oumela. Pati Lebo. Merci. Anima kosopa makila kolo Yesu kumama na yo atalisanga zila ya bomoi isaki mukingo ya nunga so na mo yo kanzembo na kanza ser Clarisse Lizarazu sopi makila na yui Mapo Zokere Basaba maman batika ke dino image te Zaba menga papa français Basaba to balanda ke dino image partout Banikens bayaka Père Céleste Fimbo fiakula wana Fimbo wana ezo traumatisé Nikens bayaka Fimbo fiakula ezo traumatisé toujours Qui peut les caisser Babi système équilibré Maman Zaba menga papa français Toyoka après toujours équilibré les deux hommes qu'on a fait équilibré Yango na totomboli maboko likolo Totatoli oya simili kolona se Suki ya mpembe kobimate na motolo M. Swahili, le véritable diamant noir, Gisèle Ewumba Myriam, la Tour Eiffel, Emeraude, Libanga Entalo Emeraude wana mitif nanga, Emeraude wana mitif nanga. Emeraude nga na komela yo, Emeraude yo bwa kisangai. Vraiment la regretter Emeraude. Yo tem to ko sala nga ndeng wana. Oyebi mukolango na grand-père na kati ya mboka na yo kuna. Mais tu ko arranger entre nous. Tu arranger entre nous Emeraude, Libanga Entalo. Emeraude. Suki ya mpembe kobimate na mutu na yo wazanza Libanga Yantalo ye Emeraude 5 étoiles de love les véritables diamants ya William passé 5 étoiles de love Gisèle Ewumba Kati Kayenne. Merci. Chris Banvwama. Panza sango ya Kongo na FSA bino biso musalande. Nzembo na bango bien te mena lingaka nzembo ko makasi Emeraude. Na lingaka nzembo makasi Emeraude na mena bango bien te. Ah Masimango. Louise Ndona. Et sans oublier samedi Oyo dans lieu saint Venabiso de Souza Vejuna Janana na Papitex Bako sepeli sabana ya mboka. Vraiment rendez-vous à ne pas manquer hein? Et ça bongo samedi Oyo samedi 13 Salamo benga 4 filles V de Souza Vejuna Janana
Papitex bakozala wana pona kosepelisa bana mboka bana Congo. Balandi ya panza sangwa Congo ndeka na ebisa bino Guinée Kafuti Guinée Kafuti vraiment moi pianissime au sala moi bien Boliston tendancier merci Lorraine Malolo la patrona et maman vice-présidente ya Balion de la presse pe azana biso na ligne et dit nos images mopandi sangwa Congo vraiment merci Lorraine ML les deux anniversaire moi mingi tous anniversaire il y a étoile de love 5 étoiles de love étoile d'amour tous anniversaire il y a mon collègue aussi photographe photo fils Ngoyi tous anniversaire il y a maman nabiso poupée blonde na kata Allemagne tous aussi na étoile d'amour pesanga kombo ya ndeko mususu ya maman nabiso oyo aza date moko na yo lelo pesa to souhaiter ba joyeux anniversaire ndé zala kaka tous aussi na ba anniversaire lelo eza ebele yango nazo bisa bandeko na ngai il faut boye kola kozala motema malamu na mokiliza esengo mingi yango zo fungula ba porte yango zo sala ke bo sepela na edino image ndenga azo solo na bino boye bo sepela na maman Lorraine ML ndenge azo panda sangwa Congo bo sepela na étoile de love bakomi obenga ye la reine de live en tout cas c'est sengo mingi so bakomo surnommé mutu bakombo cela veut dire ba puissance comme bakisama ba puissance comme bakisama bazo parce que valeur à mutu wana vraiment azakape moté bazalaka na Gisèle Eumba le véritable diamant noir so bokoti bokomona véritable diamant noir aussi yé a lembaka live te adora sala live na tembe vraiment bokotaka azape na compte na ye ya chaîne na ye azape na chaîne na ye o ya Diamant Noir TV vraiment beau s'abonner na Diamant Noir TV moi so azobundela mboka na ndenga mukete azokende ba voyage ba mboka na ba mboka po panzaka sango ya mboka sango ya Congo po to soka bomba information ke ndenge nini pouvoir en place ndenge nini ba opposant ndenge nini elika kaka donc Diamant Noir Gisèle Eumba azana pona bino étoile de love aza pona yasa social asala nyonso aza sans frontières ndenge mo waloba ami bengama sans frontières boko kepe na politique azana ye boko kenepe na makambu église azali boko kenepe na makambu so azali ML aussi azali toujours n'attend toujours pour mikolo na monde ML azongeli pena musala na force nyonso merci ML vraiment courage ngala sepela na bato nazo mona ba sala musala bien auto lingaki to sala nde yango yo bo sala mona ba norme moko boye ezala teke o lamuki na brosse na yo wana bandi ko sala live o lamuki na servette na tolo o bandi ko sala live vraiment live eza pona façon na to ko sala lango il faut to sala strictement moko boye nde to solo la kina ndeko ngai ya Maurice Premier oyo ya Congo ya Sika vraiment to solo la kine moi mingi ayambaki ngalobi na butu to meka ko solo la to nito bongisa mo eloko yango to sala penza ke tous les chroniqueurs bon mususu na ba kubenga ba chroniqueur te parce que to bino puissance ta bango te to bi valeur ta bango te to ko komisa bango ba chroniqueuse te parce que biso ta ba chroniqueur to yebani ba oyo ba bundi na ba année 80 na 2012 13 14 15 tilelo o bazo bunda ezaki na mususu balembaki bakata na nzela mususu bazo continuer tilelo alors to pesa félicitations na ba o bazo continuer toujours musala yango bazo reconnaître valeur ya presse parce que mingi babungi na ba penzela mingi basusu na babosani ba valeur moko boye o bazalaki na ngole mususu azo le kapela nzela basombelier akoti pe mbuta lombi basombelier à manger allié au filet Amélie Bofele ba valeur on a ba komo bosa na yango ba komo ça ba n'importe quoi alors yango ngai mo pandisa ngwa Congo na kombo ya Edino Image eta que président ya Balion de la presse président ba chroniqueur ba journaliste na diaspora na ndenge ya mabete ba ndeko na bozo na ndenge na bete parce que nazo kamba aussi groupe ya Balion de la presse o baza ba ndeko na biso ya média na mama na biso ML Lorraine tolingi to meka ko solo na ba ndeko nyonso oyo boko sala ba live na bino na ba norme te déjà meilleur bande ko so bosa ba live na ba norme te cela veut dire norme te to banini o la muika na tongo yo wana kaka bu ngapenza tala nzoto na ngakutu Diego Ngangwete ancien Diego Ngangwete to sengi ba discipline na bino fo boya bozonga bo reprendre média parce que média comme na moi bulu yeke mais na ndenga mabete to condamner bande côté na ndenga mabe parce que mundele asala ki Facebook a moi live na ye bon epesi batno so goût ya ko sala live mais
live vango faut ça la moi na moi ba norme moko boye to boye to bloquer mutu te mutu ala muki na tongo na ndako na ye a ça la live na yo qui contredire yo nani yo nani no ba ngo sapé de Noël baboya basambo baboya basambo nzambe na ngai so na la média non quand ça ba sapé de Noël non quand ça ba Clarisse Bibinda nazo kanisa ba Blandino Sako nazo kanisa ba Nora Digital nazo kanisa ba Jessica Tilanda nazo kanisa ba Ornella Nelka nazo kanisa boza ebele maman ministre Natacha Lotanga en tout cas ba mususu ba kumbeza société ba Ali Star ba Grace Mbizi tango wana penza mede zalaki ba étoile d'amour étoile de love bundi Dadine l'angolaise Nabisio, moi, Batubaki et Belé, vraiment, dans le moment où on a, Mimosa, MJ Mimosa, Bazalaki, Lelo, média et ça, le comme les mais, Ezongi, Bissengwa média, Zozonga, et dit, nous, imagine, nous, Bissengwa média. Tokangama, oh, Zala, Sigam, oh, Zala, na idéologie, dit nos images, en mon Essengwa média, vraiment, y'en a lancé dans la balion de la presse, nous sommes balion de la presse, vraiment, tout ça, boulot, Nanzela. Tout ça boulot dans zela tous en amour ba respect moko boye tango ozo sala live na yo surtout bana basi na obeta sete na bana basi boza komi tika trop bandeko na nga ya basi boza komi tika trop ngala lingi bomonde na o dégager boye diego ngangweti nde na o dégager boye bozo mateke na olia bana basi mususu bien coiffé moi teinture déjà bien mais siko beauté auto lugana on ngana o dégager lelo non c'est ngala bandeko na nga basi nde faut bo dégager faut bo leka biso na kitoko te na mikumi c'est parce que na moni ici ba boa kelinga mwa mitema oyebi kande zalakati kisema te mais mo sogi nzoto ya kolongo fo solo la pour mu kolonzo to ngoza su kolongo te to solo la te digo ngangwete na senga mingi na ko fukama mais le ko na plateau eza moins interdit pour na fukama na senga kala bandeko na nga basi vraiment to pesa musala valeur soki penza olingo sala émission na yo kolekana ndinga bulu yekete pardon penza pardon Martin Laurent na sengi na bandeko na ngai nyonso ya basi boleka kana ba live na bino na ndinga bulu yekete bozwa live lokola ta otokaki na plateau bon comprendre pour comprendre tellement la gangi trop et ça dit bon malolo na sengi na bande konanga basi malolo na sengi jolie Vanessa nazo senga la bande konanga basi to ça ba exemplaire pour na nini to mitiki trop bande konanga basi ngape na komisiko na mito na mikoti si lokola mwana mwasi to mitiki trop to ze basu ba valeur na bisoté ba valeur en mode pona botu nanga pona ni bokomela ngala ye bako na mona so bozo landanga basali lisusu nini baser na biso oui baser na biso basana bango lokote mais eloko ngala senga la bango ezo manquer moi propriété na musala na biso to ezo manquer moi propriété Kafuti frère Kafuti s'il vous plaît so ko kanga fenêtre ça nga bien parce que nyoso ezokota na live limbisa ba ser na biso na ba oyo to surveiller live to surveiller ba live ndinga mabite pour na le kumo musalango parce que lelo bato ba komo déclarer live ezo bomama solo nde bato bazo déclarer mais ngala moni pese bomama solo ti pour ngala zo mona live eza télévision eza pena vraie télévision live bomone na vandi poser bolanda te exemple on na vandi poser na solo na bino na o déranger nani mama malolo nde na vandi poser bo na solo na bino na o déranger nani est-ce que bomoni ngana déplacer bomoni ngana ke na o na sali loko moko boye na déplacer pour non na ndimité ba journaliste na biso même mami il est là ceux qui ça vandi au solo là na plateau na ye soka moni téléphone kuna leli akezwa téléphone soka moni kuna mwana leli akezwa mwana asala ngo tam kolomoko te alors bandeko na biso
live oyo eza télévision mobimba eleki même RTNC wana bozo kumisa RTNC eleki même ba antenne a wana eleki même dans eleki ba chaîne belé o Congo wana na minute so batio na ba bengi journaliste moko ya antenne a o ya RTNC batie wana batie na yo au moins nde bato ba ya RTNC ba bango ta na live na biso yo ko le ka ndingo lingi. Cela veut dire ils ont la condition te mutako akoy ko interdire yo zati. Alors tout ça la mona moi ba norme malolo kutu mikolo na moni koti na kata masolongo mais monanga malolo mona edino image comme ça to to bongisa moi structure to kina on ndenga bien malolo wa mutabatu za mona poto akala usala musala na yo yango na singa kaka tango ndeko na biso ya mwasi bandeko na nga ya basi olingo sala live na yo mi pesa valeur tala ke mo kilimo bimande ba otala na minito ndenga za bona bien bouton na nga bien tina likolo wa chemise na nga pembe moi propriété na nga na tika moi propriété po na sepesa pe bato ba olanda nga siko na bana basi nezanga biso mwana mwasi ba komo sala na ebité et to benga bino ba chronifuati to benga bino ba chroniqueuse to benga bino ba nani mais na linga mi ko traiter bino ba chronifuati parce que na mona ngo ça na importance te bato ba benga bino ba chronifuati ba saleka mo ba erreur po ba ozongela ka pe bino to leka suna ba internet te mais ba zonga ba internet kaka parce que ba comprendre que internet ne moto internet ne moto à danger. Oh na koleka suna na site wana te na koleka su boite papa kaso mi kundi te lo ba nango sai eleba nango sai mi kunda ga yo moko soko ligino de kana na panda sangwa kongo te mi kunda yo moko timo le bulu mi kunda est-ce que dino image akoya pena okango na Singapore oya osala ka émission pa nae mais non panda sangwa kongo sala matika pona bato ya lolendo ba orgueillé eza edino image simple de ko la mutunyo so donc soko za simple na panda sangwa kongo olekana yo mais tout ça kana mo ba norme mo to lingito conduire musala yango surtout na basi bande kwa basi elo ko na senga na bino kaka na komi na point o na ko yebisa bino na ko senga na bino so boni na fukama na ko fukama bana basi bande ko na biso basi bo négliger musala bobo sani na propriété surtout propriété ezo manquer na bande ko na biso to benga ba chroniqueuse na bande ko to benga ba chroniqueuse ezana ba certaines chroniqueuses ou soki aleki na émission yo moko sepeli bino mo boko pesa ba kombo mais ezana misusu donc aye na donc na ebité azo ebate ke mokili nde tala ye et puis vidéo ngo bako sambu sepe na minute pourquoi ba petite sœur muso akini kuna kutu boye au moins natanga o sala émission bien maquillage po yebi ke azo teka face na ye télévision azo teka longi na ye po mutu mo pa ko mo na pia valeur Jimmy Bamanisa muta valeur ko mo na pia bi te petite sœur wana penda na craquer parce que habillement na ye nenga lati nenga ka te maquillage na ye vraiment il faut ça la ka aboyi nga penda na craquer na nga petite sœur wana mais yo okoya na ko sala émission na ebité ezaka ba délire te ezaka ba émission yanga na senga oni sabenga mi chroniqueuse ezala ya lelo ezala ya kala vraiment tomi pesa valeur. Cela veut dire soki omoni olingo sala live na yo la lisa mwana na yo mama obazana bana na bike la lisa mwana na yo melisa ye makambutu salela nyos tout et puis programmer l'heure na yo ya kosala émission na yo soki ozala 21h oui bisa invité na yo to sala émission na 21h olalisi mwana otikali tranquille mama na ngai mami lela takuto la net katanga na sala émission de ke atiki nanu plateau na ye akene ko zawelo ko na frigo yango te musala ndenga na lingango nalingi botoki na ndenga bien la net katanga nalingi toki na ndenga bien parce que eza musala oyo lelo edino image lelo ne bomo na ngabo na koma na ba valeur moko bo comprendre ngote na koma na ba valeur mususu comprendre ngote na koti pe place boye
bato bapesi nga valeur na otambola na nzela boye bandoso baotala ye wana edi no image ye wana moto aye kotuna mpenza papa obiki tolandaki émission wana en tout cas continuer bavaleur yango nde yango toluka lelo nayebi te soki nga mpenza nakomi na suka nazangi mpenza soki naleli na bandeko na nga oyo baolanda nga neti mboka lia talaka mboka lia mondele azolanda nga Kadim Voama azolanda nga soki nasengi lelo na Kadim Voama bolukila nga ta bamateriel ekufi bolukila nga ta micro ya okufa soki bakoboya parce que nde nazosolola mpenza boye posé nazosolola mpo bato bacomprendre eloko moko boye Loris la Congolaise asombela nga ta eloko batiaka na micro soki akoboya malolo vraiment yango mon frère moi je kiffe trop mais chemise Efrazi Mboula, merci. Ah, le beau père Merced. Libéral Strela, tout au kibo. Likem Makengo va voiture rebelle. Vraiment, Balandinios, au beau grand abisso, moment oyo. Likem Makengo va voiture rebelle. Aza moi la mobile oyo, aza na entreprise naye, entreprise wana oyo eza koremo. Soko link ba remorquer voiture na yo, ezaki na parking, ba remorquer yango ekende na mai, po ke na mai Kinshasa. Likem Makengo azawana atekaka ba voiture. Likem Makengo aremoka ba voiture. Likem Makengo donc asombaka atekaka donc déplacement aussi asala ngo nyonso wana vraiment on peut savoir numéro Likem Makengo ba voiture rebelle ya za jeune oyo monsieur oyo asala pena mingi pona mboka Congo. Pour la mboka poto mboka Congo aussi olingo tina voiture na yo oluki Likem Makengo ba voiture rebelle bakoya bazui camion na yo bake nango na mai kaka bango moko kaka bango donc service à dépannage aussi baza vraiment merci Willy Delors yo kamwa ni kess bayaka Nzamba poto babo ya basambwa wale zalango sapé de Noël Babo ya basambo ebiga Bako boya ni kesi baya kasambo ya Merci ni kesi baya ka osali la biso moi morceau ya bien o ezabongo équilibre ba biso ki sapato leki munene vraiment yo mo fo longola ngo faut moi centrer ça la moi bien nanya lati edino imaga lati Oasis beauté naturelle. Naturelle. Timbre fiscal. Le véritable diamant noir et Gisèle et Wumba. Glody, ma fossette. Déjà meilleur. Vous partagez. Vous la paix, Glody, ma fossette. Une colonie Rozung et la média. Chloé Albertine, merci. Mikolo studio NJD Salamakambo. Batambo la gaboy. Atambo la gaboy. Edino imaza atambo la gaboy. Kagabo. Kagabo. Merci. Pour te regarder moi le yembo ça la moi bien. Kagabo. Wana kibokolo boyebi kibokolo dide nzongo mikolo pe dide nzongo na moni atomboki mabe mikolo bayoji na bayoji
Équilibre. Nikese bayaka la teneni na lokolo. Équilibre. Étoile de l'œuvre à la teneni na lokolo. Équilibre. Chisele wumba la teneni na lokolo. Équilibre. Et Oasis. Équilibre, équilibre, équilibre. 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 Équilibre, ça va menga équilibre. Nikes bayaka. Ça va te suivre, yoboko. Et la belle qui monene Nikes bayaka. Ne qui monene yoboko. Claude Lukeba Kweno. Malolo. Akangamie. Edino imaja akangamie. Akangamie. Na ebisio. Yo kana biso ba sebene. Diasonama Margarita. Diasonama. Yango kenda wapi? Na moni osu lelo a Redi Lema. Redi Elma. Akangami. Équilibre. 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 Juzi Kisema. Na ebisio. Non. Nikes bayaka vanda na yo. Vraiment Nikes bayaka vanda na yo. Nikes bayaka vanda na yo. Vanda na yo. Umela seko na seko. Nikes bayaka. Aza genome oyo. Aza exemplaire. Na makambo ya miziki. Na makambo ya bilamba. Boyebi. Tumona. Pesi penzela. Batu bandima. O bandima pete bandima te. Mais aipsa kibiso. Match Cecilia inango. Rico Jenny. Nikes bayaka baki match Cecilia inango. Eloko nini si la raté. Eloko nini si la raté. Babi eloko nini si la raté. Nikes bayaka salo baki yango. Atakutu. Rico Jenny, merci. Nikes bayaka, courage. Continuez Moussala na yo, continuez parce que yo mo repese exemple obi. Yannick Noah autaki na tennis ayemba kipe. Pourquoi pas yo? So au moins ils ont apporté quelque chose. Pourquoi pas? L'idée nzongo. À mon que faut comme na ye moi mke molobeli ya peuple pour les foutaye. Pourquoi pas Nikes bayaka? Pourquoi pas Rico Jenny? Moussakoli Mounene en Kolo Rico Jenny. Merci Rachel Mbombo, merci Richard Langele Nakata Luanda, directeur technique. Il y a Panda Sangwa Kongo Nakata Luanda pour tout ça qu'on planté. Panda Sangwa Kongo Nakata Luanda, vraiment Kamba Mabongo na Yemoko Richard Langele Wazabongo Ndekonangai Yende Akuzala Pona Akamba équipe ya Panda Sangwa Kongo na Luanda. Elvis Matonsi na ebisa kibino kalate tuzolo na déjà na Luanda Machuda Mandangi azawana pona ko soutenir l'équipe. Tuza aussi na Baibasa mingi oyo ba ko soutenir équipe ya Panda Sangwa Kongo na kata Luanda. Akuda Muzu, merci venanga Akuda Muzu, tonto Diana batu bazo kota yo doute. Tonto Diana fo to sala mo émission moko boye o expliquer batu Makizar, le grand Makizar ezala kinini. O expliquer batu o expliquer o elinini papa poli o BBC alliance na est-ce que uzali koyeka sabotage yo basali pote to kabwana papa vandana nako tonto Diana stana zo manzembo yo au commis déjà. Alors yo muto ça qui remplacer
vieux test d'alliance na banzembo yo. Alors mokili ezana pour ça ba yo ka yo ba mona yo parce que carrière na yo quand même ekoleka inaperçuté tonto Diana musu carrière na yo ekoleka inaperçuté to lobelaka ka Diana musu na tuna ki na bunda ki pona Diana. J'espère bozaki ba Diana mi balé ou bien mi balé na makamba miziki batu bakota ka doute ngana sa bango non na tonton na ngai Diana musu mwana changwa solo mais ezala batu musu bakota ka mwa doute yango tonton Diana fo yo moko le kana émission na pendant Sangwa Congo au transmettre batu message bayiba qui était Diana musu bino bolingi to lobela bino soko kufi to lobelio to ko lobela pe boyete to ko lobelo à travers ma solo to kutana na yo to Diana to beta émission na ndinga plateau soko olingi live oh nena so bato Diana mokilinde bazomona ngai nde na solo la boso na solo mabe bato si bakomelenga ke di no solo la mabe mais lokwa na solo la malamu bato ba sepela na musala na solo makambo na solo bana bango yango tonto Diana muzu ngana usenga na yo na kutindelo invitation vraiment faut les kana émission ata pona mbala ya suka peut-être soki lelo po kufi na yo tonto Diana pour HPC avancer hein mamie tika kibiso yo pe Ferdinand HPC avancer et ça te que neve na yo azo sala ba émission boza na chaîne na munene na pendant Sangwa Congo apé sur importance te oloba un jour yango tonto Diana ngana senga na yo il faut loba obetela sur moi histoire qui était tonto Diana muzu parcours le gars qui ndenge nini obetina banani pona ko kangisa batu munoko te mais pona ezala kaka ke comment ezala tozala pe na mo souvenir ya Diana muzu. Merci vraiment on ezala ki moi parenthèse na ngaki na solo la pona tonto Diana muzu mingi baye bakaete mais na kolinga na panza Sangwa Congo baye ba tonto Diana muzu. Merci Rico Jenny. Vraiment, nous soutenons Edino Image. Vous continuez à soutenir Edino Image. Si on a mon abinondé, on a mon force. Sans bino force exatée. Yango, souhaitez encore 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Joyeux anniversaire. On a souhaité encore Poupée la blonde. Joyeux anniversaire. Et mon ami Photo Fils Ngoyi. Joyeux anniversaire. Champion passé de Savini. Joyeux anniversaire. Boza Ebele. Moussous n'a habité, mais n'a habité Boza Ebele. N'a souhaité bino joyeux anniversaire. José Kongolo Mibeko. La loi, maman n'a biso ya solo ya poto. Vraiment, n'a peso bambo de place aux ali. Et ça là qui na festival de Makizar. Samangwana. Bato boye baka tonton Diana muzute tonton Diana komi o boko takaye doute ezalaki festival de Makizar de Samangwana. Donc Samangwana zaki penda pire vie na ye. Donc Samangwana muta valida tonton Diana muzu. Alors baina so boye baki Africa Fiesta le Makizar batangwana so boye tonton Diana te apesi référence ezalaki festival de Makizar de Samangwana. Merci Bivaray, merci Tété Mutoke. Vraiment Bivaray émission za abino plateau za abino mukolo yo moni oko le kana émission en live babi live nde makambo po mokilezo mona yo soko lobi n'importe quoi ba yo kiyo soko lobi pe bo solo ba yo kiyo soko lobi pe ke o luvunu kokosa bakuba yo kiyo. Alors oza plateau na bino polele na ndenga bien to so la pena kitoko maksolo ngana ki nango alelo ezala ki mingi pour la bande ko na biso ba chroniqueuse na ninga ki na beta moi c'était côté wana bande ko na biso bazozwa musala nazaka pour boye bisanga naza pour 20 minutes Roger Miala pour 20 minutes parce que na bi ke lobi boke misala bo pesanga ta 20 minutes ou 25 minutes et ça bien lobi boke misala nazo beta c'était na bande ko na biso ya basi oyo ya media
bande qu'on a biso basi to bongisa musala s'il vous plaît. To bongisa musala nazo critiquer binoté mais nazo constater et moi faille moi ezana ba chroniqueuse ba komi ko se laisser faire. Cela veut dire quoi? Ko se laisser faire na ndenge nini? Chroniqueuse to yebaki yo chroniqueuse a combo mais makambo sala ba live eza su yango te. Na habité bino boko se maquiller boko za propre ka so na plateau. Mais là, il faut na sala. Là, il veut l'équipe plateau na sala. Plateau que to filmer yo après to monter. Mais oh si ko montage exacté, bozongo loko la télévision, montage exacté, mami il est là, oh soit Papi Mboma tango ali gaga na émission, soka lobi ba n'importe quoi. Et quoi ta kandingi wana? Tout le monde a erreur mususu RTNC basala pe mami il est basala mami il est là kamwe. Ezaki erreur à régie. Bolimbi sanga fona mela moi koka moi mai ça bien. Erreur à régie. Tout le monde mami a lui donc etikali ndengwana tout le monde yango eza ba erreur. Erreur wana so to bongisi yango te za mabe mingi F jana image. F jana na ebitu so kenda wapi. Musala ngo soko tikela ngo nani. F jana yote mto za ko bunga na circulation boye. F jana image na éviter pourquoi yo bunga la circulation na éviter yo ko sala musala na lo yenge to yaki penda eza penda musala na F jana soke za musala na yo F jana zongela musala to na posa na bino oza combattant oyo oyebi musala na yo F jana na tango muke F jana cartonné au confirmant alors zongela musala na yo parce que to na posa na bino biso kala pete le mso to tika na biso mais ba F jana faut beaucoup continuer bo sala ka so karaté non ça la belle nanga fo ça na bato quand même o ba ozala na kati venanga dino vangu vangule na embelo ta monzimbo pona kanisa tout ça moi souvenir avec na so dino vangu néantisme bolingo ezala ki propriétaire privé lelo et commis bien public nzete allié bomoko ekumbaka bikoti mibalete babanda balekaki bakomisa yo moto bongo bawela yo dichese motema nango bwaki na mai bongo yo sasa lokola mbisi mabuta yo mwana wapi bomoto na yo Jeannette Malangi Jeannette Malangi ici c'est Paris vraiment tant na mona bozo défilé boy ba kombozo défilé et ça la plaisir na force ya kusala musala velanga dino vangu vraiment première studio oyo ngana na ya na passa batana nga ya mingi eza album ya Emile Alias surtout nzembo anéantisme o boyemba bino mbale o beta guitare ave dino vangu vraiment umela ozavier oyo tilelo droite zakaka ndenge ya kala merci ve nanga dino vangu vraiment permettre kokota na live nanga na moment oyo esalinga bien bola mweleki belé merci na ndenge olandaranga tango nyonso esalinga bien F jana image zongela musala soko mono zoko kati lukanga edino image naza yo yebi oyebi toza ba voisin F jana mais pourquoi cause a disparu ndingwana na invité vous musala en aventure F jana hein vraiment zongela musala poto sala musala parce que je suis fier dans la mona bilombe na ngai ya média ya presse batuloka ba F jana image batulokola ba Lionel Mayakampongo batulokola ba beauté image batulokola ba wana ba jeune ba jeune réalisateur batulokola ba Michel Kombe batulokola ba JC Mwanda ba Alisala ba Marc Jacob Edgar Mokonzi na bisio inondation ya ba réalisateur to koma ebele et ça langue sengomi nga moko pe dino image na za moko ya ba réalisateur oyo to sali pe musala emonani na kati ya Paris ba John Kaninda Triple K Diego Ngangwete ba o na otanga oyo ba kombo na kotanga na kobosana en tout cas boza belé ya to ça pende belé ba alembenza to bundi bitumba alembenza ibsa bango er moko emoso vandi pendo solo lipete musuba musupe basa loka ba ignorer pendant ça ngakongo dino image alembenza yo yebi
ezaki na réalisateur oyo tozao kabulane moi toloba ata biliate mais oyo tozao kabulana ye penza bureau ezaki Alain Benza ko beta moi témoignage et dino image moi muke na ndenge tozalaki na ye ba célèbre beau comédie ba di londolé aye benga pe na banzela mususu metanga monaki andimaka pété ke edino sala musalo to confirma pe o bayebi pété bayebi te mais moi to kumisa te mais témoignage ya mutu ezaka ne na bandeko oyo bazalaki ni ensemble nde bakosala yango soki nga mona komi pesa ba valeur eza susu na impact te alors ba valeur nanga oyo ayebi valeur nanga ayebi o pa yebi te ayebi kaka te mais les musu eza pe fo to mi kumisa rapé parce que surtout salipe na ba palmarès tuza ba icône oyo les musu na média ba musu pe bakopusa na pende bakopusa na pembeni. Alors tuza ya kotanga pe yango eza nango pete ya ko se vanter mais ezaka pona ko solo la to solo la kaka moto mi ba valeur na biso. Merci bandi ko panza sangwa Congo natangela bino moi message ya tonton Diana Muzu na ko souhaiter ba condoléances na ami na ngai bonane wawali. Oui, merci. Artiste et musicien tout ça aussi na matanga munene oyo eza bongo na ve na biso dodo oyo aussi liko kufa juste azaki na concert ya ve na biso nyo Kalongo ayembi pe to mona ki nzembo ayembaki abini pe ndenge sala kaka après kende na ndako ndenge to suma information et asali malaise akufi. Bon eza nzambe nde mutu nzambe mutapesa nzambe mutazwaka soki ezalaki mokolo wana vraiment tokomisaka nzambe président Chikito Mushashino nayebi ki uza président ya Viva la Musique uza président ya ba congolais meka ko partager ba vidéo oyo meka ko panza pesa mpona yokaki président Dio Salemba lobaki matanga na ye ba kosala yango ndire na Montreuil na bureau ya na salle ya Congo Seben. Vraiment Claude Lukeba Kweno soki kozala na temps futata billet futata avion omeka koya ko sangana biso na matanga ya vie wawina wazaki moko musicien Afriza international asile kotika biso. Vraiment mon les message nazo pesa na peuple congolais on so bayeba ki vient na biso dodo wawali. Merci o bayeba ki est vraiment leki nangai 8 kilo nanguma. Bon voilà va 8 kilo abeta pena 8 kilo na banguma. Juste un message na ko pesa bino biso to yebi ke qui est Edino Image. Merci ndeko oyo komelinga ke ya yebi ki Edino Image. Merci vraiment de reconnaître Edino Image sur azanani na sepeli juste tokomo koma na suka ya masolo na biso ngai na sengi mingi na nazo senga mingi na ba ser nanga chroniqueuse to cha musala na to zungsa musala na nzela parce que na komo mona moto ya musala ngo zongi na bosana yaki Zaza Star la bimbo ye pasa moko ya makasi ya ba chroniqueuse abunda pe na ba moma wana lelo pe na moni na zomoni na ligne de temps en temps. Merci courage Zaza bozongi na musala parce que musala za bien musala ngo pesa na ngote ke to sala ngo mikolo nyonso ezana ba l'air ezape na ba temps alors soki makasi ko sala ngo yali bomoni sa ba œuvre na bino kalati to sala ba formation ndezala kaka to komeka ko tia musala ngo na mwanzela pour ete bana mayele oyo ba moni ke bakoki ko apprendre quelque chose ba apprendre opi ba moni ke ba zonka na ndenge ya légèreté bajuka na ndenge ya légèreté yango na senga na bandiko na biso ya basi bandiko na nga ya basi bo se mettre en valeur soko lingo sa musala na yo mama na so Jeannette Malangi ozolanda biso yokutu même so ke musala na yo otaka bien otaka maquillage kitoko même na musala ok kokota mundele nyongo yo wana bien coiffé bien maquillé siko biso bato to le kana ba télévision boui ngala benga ngo télévision ngala benga ngo
portable était na bengango télévision parce que mon kilo zolandanga na minute yo et RTNC n'appelle ça exemple RTNC hein, pour comprendre que pour moi référence à la pour na école ça rappelle moi musala bande kolanga tomi tia la valeur tant ozo ya penza émission na yo on ngosa l'émission invité na yo faut hein, moi rouge à lèvres, moi crayon elongi, hein, maquillage hein, bien maquillé ça là bien et puis lamba na yo faut là ta bien bien propre ko la sabiso nzoto te parce que on n'a pas besoin de ça tout le monde nzoto journaliste faut ça la correct ou chroniqueur faut ça la correct tant avant na plateau na ye et puis tant oye ko s'engager déjà du bosso bandeko ko pas de déplacement s'il vous plaît. Tant que vous vendez, il y a l'émission pour 30 minutes, au lobby pour 30 minutes, au Silici basta. Au 4e émission. Tout le monde qui sert na biso moko sa l'émission a bien invité, a tiki invité na plateau, il y a qui na ye ko melisa mo na libélé. C'est le zo melisa mo na libélé na plateau, est-ce que vous la ote ya biso nini? Est-ce que ozo yeba déontologie journalistique to ozo yeba ngoti? Est-ce que vous avez dit que vous avez est-ce que vous avez posé tout le monde à libérer ou vous avez dit Moana, na 21h, la lisa Moana, bon si la Moana, laissez Moana la li et puis on va dire tranquille au sali, on sala na yo et on sala lengi mingi, surtout ba maman la bana vraiment ba maman la bana, bon respecter musala s'il vous plaît ba maman la bana, na sengi na bino so ba maman la bana, na pesi na tangi koma mutute, maintenant c'est ngala ba maman la bana, et ça ba maman la bana mususu mo la penda. Tant qu'on compte émission na yo mo la penda dérange mes até. Donc c'est qu'à comprendre des normes parce que image na yo toko eko foot eko coach lombongo eko sala makambe belé ya bien na image no ka ndengo te ka figure na yo biso ko mibali to te ka ba face na biso bongo basi bongo bino basi vraiment bande ko nanga bo se mettre en valeur mon maquillage soko so vandi na plateau na yo champion chura mboma soko so vandi na plateau na yo et puis vanda lokola mobali vanda penda poser tala bomane nga na vandi boye na habité mutuni na ko ko critiquer peut-être vendre linanga asaka alem sumunguna asala sumunguna mais na vandi penda bien poser na bike na otala bino na otala étoile d'amour top modèle des médias na otala Jeannette Malangi na otala MK Muswahili azolanda ngai na otala Rico J na olanda ngai donc na ko décevoir Rico J nité. Donc, on a ça déplacement, il n'y a pas de déplacer. Parce que pour l'instant, il y a un écran dans la télévision. Donc, on a déplacé. Mais, ça, on a bandé comme sous. Déplacement, pamba, donnant, au bandé, quand on a la live, on a eu mon et puis au dégoût. Donc, au moins, il y a Hollande sous live, on a dit. Vraiment, sur le talibé derrière Ndekowana, tu es bien chroniqué, quoi. Ah, mais bien, chroniqué. Mais, à se comprendre, ou soit, tout le monde a arrangé ba chroniqueuse to tiko ka rande mwana Facebook man o sala no ba délire na Facebook ou to tao na ran ba chroniqueuse et ça ba ndeko belé ba zo bunga nzela ba ndeko belé basi ba ndeko belé basi ba bunga nzela bayebi na l'air ba ko sala live til air nyo sa continue kaka yepo na ye awle fufu na madesu na ye a se filmer aw sala bo se filmer bande ko na ngai elonga na senga na bino nga pena ndi na komi lelo edino image bo mu na ngande bo landa nga boye na komi na ba limite na koma penza na ba limite ya ko sala ba n'importe quoi donc cela veut dire mukolo bo mo na nga na live bo mo na nga kana oteya na solo na bande ko na nga na kosa su live mo kote boya ba n'importe quoi comme ça ndengwa na kaka pour la sakina na sa coach ou na coacha faut na pesa exemple lelo bato ba ke live ngo koma ka muta a brosser na ye a se filmer mais to lingite ça ezala sko na ba chroniqueuse qualifié na ba chroniqueuse qualifié so to moni na biloko wana to déclasser mbala moko donc chroniqueuse o to bike o to tanga ba kombo to yibi ba kombo to bunda bitumba to tambula ba aéroport kolanda ba événement kolanda héritier kolanda wera kolanda kokina ba conseil de média kokende kotambula partout ba chroniqueur na ba défendant média lelo et asuna et toi époque on a c'est si là
lelo na ndimité et d'une image à côté pour la sous qui landara au musicien mokazo utaki na ye na aéroport pour na rien na roke ndango souté oh et dit no 5 heures to kuta na 5 heures so mbongo za na ye so mbongo za te na royate to salengo trop to futa mi pété to futa mi té to salengo trop to poli bambula hein to poli bambula o tuna de to poli bambula pour lelo to koma ba edino image boy hein oasis aloba kiango boti na tirer aloba kiango succès ezami balé mususu so ke simba kisi osu succès mususu tika nzamba sala asala kana ngunga na tango na ye donc cela veut dire bozo mona edino image neti bozo mona yete neti bazipi bino mwa bitendi moko boye neti bazipi mo bino mwa bitendi mo bozo mona kaka edino image neti bozo mona yete bozo kotaka ba doute yepe yekutu yekutu mais tango nzamba fungula ba porte na ye ata kutu yozo banoke kuna bazo ndima yozo boya kuna bazo ndima kuna bazo ndima yango nzambe penza azwaka lokumu parce que lelo sona mona batu baso ba edino continue musala na regretera te parce que ninga na regretter soki tango na bande musala oyo fala na bando loba avant mais esengele na bimelanzila na ndingi wana nzamba yebi ndinga sala mabungisi na ye esengele na bimelanzila wana yango nzambe lelo sala edino image oyo sono tambola na nzela bato bazo reconnaître edino image mais dans les bons bato ba reconnaître edino image dans les bons ndinga mabete otambola pena nzela mona pena lemso ba petite sœur mike ba otala oh c'est lui c'est la fierté ya musala yoso bazoye bayote c'est qu'il faut ça soit fort il faut baye bayo na musala no sali faut baye bayo soko tabula na nzela baye bakote baye bakata kombo na yote ndeko nanga faut ça l'effort mais dans les bons hein ko sala mona ndenga mabeti sala ngo penda luka o sala ba émission luko sala ba sacrifice oyo salama po biso sala ba sacrifice belé mona penda ko Nora digital penda boy to kutana étoile d'amour to kene place moko boy blandino sako to kene boy to sala boy Sœur Clarisse Lizarazu to kutana na aéroport yo si sala so salango o salango nanuti alors dommage combat pe et ko coincer makambango le impact makambo za asuti yango vraiment na sengi kana bandiko nanga basi soko lingo leka na live na yo moi maquillage olati bien ceux que ozaki na mwana olalisi mwana oyambi invité na yo pesa invité no be valeur pour respecter yo faut pesa be valeur ovandi na ye bota la émission na arc-en-ciel na salle émission na arc-en-ciel étoile de love 5 étoiles ayambi ni 15 bayaka ba émission mo posé to yambi Didé Nzongo Kibokolo ba émission mo posé to yambi Fleury Flair o yaza bongo musicien ya Félix Wase quoi ba émission mo posé beaucoup na ba na lignée wana o mona bena chroniquer stanga vandi na plateau na ye atikalita ko déplacer te avandi kaka wana et ya na se ya la likolo ya zaka kawana pour accueillir invité na ye alors bandi kunanga basi on ne soit lingi to travailler ensemble parce que na posa na bino bandi koni so bosa ba émission na Facebook na posa na bino to travailler ensemble to meka ko bongisa musala to meka penda ko bongisa musala Pamela Shekola otonga kinga na moi ya sungu silope yao yangwana obaki na benga ko tisuna sa ba live nanga Pamela Shekola na peso bambo de peso ali vraiment na komi na suka et puis bande ko na bisa mibali s'il vous plaît bande ko na bisa mibali aussi to mi pesa aussi valeur hein to mi pesa aussi valeur na ba live na biso s'il vous plaît et to yeba importance à live aussi bande ko na bisa mibali même pas live même na ba plateau na biso faut moi propriété zala
moi propriété sur zangi bato ba qualifier biso na ndinga mabe to la sama exemple que toi na poto to manque rien moi chemise à bien ou ça l'émission na yo pas trop de pas trop de polémique to tika pe mingement polémique hein parce que niveau na yo soki ozo mema ba émission na ba polémique ezo sopa et ça la mabe makasi soki muninga alingelo ko wana te ko insister pe yango te parce que même na déontologie journalistique ezo apende ngwana te kolingaka te fo boso na la plateau na invité na yo eza mabe makasi kolingaka pete ko bimisa invité na yo maloba oyo akoya ko bimisa yango te aussi elegaki nango wana ezaka ko tumbola bapota omona invité aya ko loba makamususu oyo akana ki aloba te alobi yango alors nyonso wana eza ko bebisa musala osomona tito omona bato babundi pona nini kingandi alegaki tour na ye balobisa ki eboye mususa yo sa droit de réponse alobi mabe ezaki ya kindeko za susute ekomi ya barando vraiment bandeko na ngai ba chroniqueur Maurice Première vraiment Congo ya sika na sepeli bandeko na ngai ba chroniqueur bandeko na ngai ba chroniqueur bandeko na ngai ba chroniqueuse na bosenga na bino to sala musala na ndenge ya bien to respecter ba norme ya ba live na biso kala mingi te to kutana na Maurice Première o aza su na makanisi ya bien po na biso kaka ba chroniqueur na ba chroniqueuse o to lingaka mingi ko sala musala na ba norme moko ya propre Maurice Première akuuta mboka na ye parce que Maurice Première aza na France te aza à l'étranger akoya na France awa to kokutana na ba chroniqueur o nyonso ba kolinga kokutana poto solo la moi idée o yaza nango et o sala lengi mingi parce que ba bitu sala moi force moko boyi pona to mema musalango na moi ba norme moko boyi ceux qui vous appelez formation tout ça la formation ceux qui vous appelez que na yebata moi kovanda bavanda kandenge ni na kiti ceux qui n'ont pas l'émission et vous allez bien baloba kandenge ni avant ban émission et vous allez bien fin émission vous allez kandenge ni et vous allez bien yango ndeko Maurice akoya akouta mboka na ya koya akosala nga signe na ko immobiliser bandeko nyonso balion de la surtout balion de la presse mingi na bi que majorité za balion de la presse bangonde makambu o palinga comme lion de la presse to boité ayaka ko ta CV na ye to ko examiner pour to lingi bambuma penza ya bambuma ya mabete parce que bambuma mabe bazo kende pe bango moko tozo tikala na ba oyo bakolinga to kintu mema musala pe na ndenge ya propriété na ndenge malamu vraiment musala oyo eza musala ya bien musala oyo ezo futa na ndenge na yango soko memengo na ndenge propre soko po memengo na ndenge buzoba eko futa na ngo eta mukolo moko te eko futa yo yango vraiment na komi na suka ya masolo na ngai vraiment na yebite soki na lobi mabe bo komelanga soki na lobi mabe on so moni ke na lobi mabe na mona action bo sel nga moi ata o na yebite boko tsanini boko tsilanga symbole nini po na yebake na komi mabe na lobi mabe yango nga na singi kaka bandeko na ngai vraiment ba lion de la presse surtout mosakoli la mine donvo meka kotia ba chroniqueur meka kotia penda ba chroniqueur na ba chroniqueuse mingi na mabondeli parce que yoza mosakoli mabondeli ça aussi très important il y a ko sunga pe bana na nkolo eko sunga bandeko na yo parce que musala o photo sauver yango et puis mosakoli aussi na moni neti moi faiblesse yali musala na moni tizotambola bien te mosakoli ce que zotambola bien te ngana yebisa ki déjà et dino imasa ça pendant sangwa Congo ça bino vous abana oyo bo défendre pendant sangwa Congo boyebi to passer na bino ba moment il y a bien ba moment ya bien to passer na bino mosakoli na mi donfo alors et dino imasa asa fungula motema na ye alobi mwana nyonso oyo alingi aye ko la montage naza prêt ya ko ye ko lisa mutu montage akoma pe lelo ko sala pe na ndenge na ye alors souci na ngezali nga na travailler na PC na travailler na Mac T so za na PC e kosunga so za na Mac mobulo yango vraiment na sina pesa message wana na balion de la presse na so continuer ko pesa message wana mais non jusqu'à aujourd'hui non na moni mutu moko a manifester alors
c'est le moment et dit nous azo panda sango bozo manifester ti boyebi mboka o ezamboka ba occupation makambo bele yaka likamuso ko ya bo mona ke di nous azo na tenter bo regretter yango vraiment na moni temps ekomi moi muke mulai na pesi mbote na ba union surtout na bandi kunyoso oyo ezalaki lelo jour na bango ya mbotama na bango vraiment na pesi ba félicitations na bambotama nyonso oyo naza na bango na liste naza na photo fils ngoi oza bongo collègue ya musala vraiment to yembela yo joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire photo fils ngoi joyeux anniversaire. Asa qui paye moté, baza moi mingi, tout ça aussi na tout soupçonné une étoile. Baza aussi na champion de Savini. Champion de Savini. Botama et l'amour. Eki ya kangala machine ou. Champion de Savini, champion de Savini, champion passé, umela na yo, umela e, botama et l'amour, champion passé, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, champion passé. Joyeux anniversaire. Si vous toquez la poupée la blonde. Poupée la blonde. Mwana ya bundese. Lelo mokolo na yo. Botama ela mu mama. Poupée la blonde. Moninga ya diamata ye na bundese. Lelo mokolo na yo e botama malamu mama botama elamu botama elamu botama elamu poupée la blonde botama elamu. Si vous pouvez reçoit tout son étoile d'amour top modèle des médias 5 étoiles de love. Adieu kosala ngai bongo te noki na koma na ngai isolé 5 étoiles de love étoiles d'amour 5 étoiles de love umela na yo mama mbula misato na panza sango ya Congo étoiles d'amour 5 étoiles de love. Mopanzi monene ya sango ya Congo 3 ans et demi na kati ya panza sango ya Congo. Fidélité na yo mama ekofuta yo. Fidélité na yo ekofuta yo. 5 étoiles de love umela na yo mama. Yo bundi bitumba ya mulili na ya moye 5 étoiles de love umela na yo mama. Baye nyonso bazalaki kokota yo badute o lela bakoma bafana bakoma kointerese yo. Étoile de love na ebisaki yo ozali étoile ya solo yebakaka mama kosi protéger. Baye misusu bakoya pa na yo po ete ba utilize yo. Basusu bakoya pa na yo po ete basakana na yo. Basusu bakoya pa na yo po ete ba merci mama tozala kaka elongo. Merci balanda sango Congo 5 étoiles de love. Soki na yembele nzembo molai boye vraiment c'est ma conseillère na panza sango ya Congo vraiment na bondi bitumba ebele
tant epesi mulai po lelo tozala na ye kaka ti lelo bitumba ya moi na ya butu esanganaki tout mais azaka toujours na dino image bato bakoma komituna bato bakoma komituna ah vraiment tonton Diana nazangi maloba étoile d'amour nzamba bakisela yo contribuera mingi aussi na site no pendant sango Congo osalaka oyo koyi kosala soki lelo oza conseillère ya dit nos images c'est pas facile oyebi edi nos images ayebi étoile d'amour. Merci maman Oumela commentaire zamingité lelope ba étoile les obak samakaka ngai kudute omoni joyeux anniversaire na yo lelo yo moni ba nyonso o ba souhaiter yo ba commentaire o ba teli yo et yango zo la sa grandeur mais na sengi na yo kolemba te mokolo lembo lembi no pekaka mais sali quand même combo na yo na média o ezaki soué na yo merci na pesi ba union so bola ndanga na minute mbote le véritable diamant noir je sais les umba tous la paix anniversaire na yo tu éviter mokolo wana to yembelo nini diamant noir tous la kaka. Merci. MK Mswahili bureau ya Panza Sangwa Congo ba bandi Panza Sangwa Congo ba MK Mswahili tukobo sanaka te jamais tukobo sanaka tout ça toujours ensemble maman Eugénie Ika papa Ika Delis Nico Yayoule Chelsea Parmoni Presley Benji, Jason, Bambote Nabino, place Bozali. Vraiment, en tout cas, beaucoup continuent à soutenir et dire nos images. Nous avons un rapport Nabino. Les coachs de la coiffure, Godé Kimani, a contribué aussi sur le lobo et dire nos images. Les coachs de la coiffure a contribué. Président Adios, merci. Président Adios. Vraiment, Minga Rolobéate, Président Adios. Au surveiller à balé kinayo au surveiller à penda balé kino landa balé kinayo eza sengomingi président Dios ndengo surveiller à balé kinayo parce que ceux qui le longa sur la mabe président Dios ko kota na live nangate ko landa balé kinayo te ndengo sala live boye écoute ko intéressé yote parce que na obeta mabe mais ceux qui au disposé temps na yo to comme 23h dans 5 minutes na okata to comme 23h parce que les qui nous solo là ma solo oizananzela. Merci président Adio Salemba kolemba bisote toza toujours simanayo to ko soutenir yo boza batu oyo to revara to kuta na pena bino to solo là nzambe ndenge ayebi ko kutanisa batu aye ko kutanisa biso pena président Dios o ayeba ki Gillette d'or Gillette d'or. Nazo yebake tant yeba bakasa vubu wana to kene bakasa vubu photo le kalibozo Gillette d'or. Photo le kalibozo Gillette d'or. So de ki Gillette d'or te. So yebi on de se kwa kinwate. Wana zo mona penda banzembo ya kala wana penda ne so président Dios merci vraiment mbuta poto esengi ke to kutana na yebi ke nzambe azana yo toujours. Soué na yo eza ofanda na poto TV na biso Radio Salemba mais nzamba yebi ndenge a kolongola maya misu na yo au kausa maya misu na yo po ozongila penza Kinshasa o ezabo mboka na yo. Merci vraiment na ba union so bolandi biso na moment oyo to partager na bino bon moment. Tonton Diana Muzu merci. Maman Eli Mungenga, tonton Jeff Muzu merci vraiment na ba petit nangai Jennifer Orine
Néliane, vous avez belé, moi tout le temps je suis là. Merci, merci vraiment. Vous allez toujours connecté, branché. En tout cas, vous s'abonner aussi dans le site Nabiso ya Panza Sango ya Congo. Panza Sango ya Congo. Vous s'abonner dans Panza Sango ya Congo et dit nos images. Vous s'abonner vraiment dans 5 000 vous s'abonner parce que kuna bon mon abilo ko solo ya bien. Biso tout ça la émission éducative. Et puis vous s'abonner aussi dans 5 étoiles de love. 5 étoiles de love. Merci, merci. À très bientôt. Tous ensemble. Merci. Ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, pas Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundote. Tokutani Awa, Global Express.